chez biso télévision chaîne oyo ekokani na yo donc choc okutana ngo eza ya kozanga papa choc ya kotika la veuve na bomwana et choc mombara ya mwana Oza mwasi, oza na ba organe tout ezo fonctionner quand même. Uko za la rabote, otika la rabote. Papa place ozali na peso baba mbote parce que o sala mama za la ngebungebu boy. Tanga ta kombona. Ya nani? Nazana ngam na bana ngai, pardon. Nimbisa. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, balamio c'est à chez Biso TV. Oui, mais là mon émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na Napesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Merci beaucoup, cher Internet. Bonjour beaucoup, bonjour, bonsoir, bonne note, bondi. Ça dépend. Yangonga, Bobi ko rejoindre votre humble serviteur Safari Nzinga Mobala Likukumamba la Mwindo Mobala sans étoile. Merci beaucoup. Kaka nenge tozalaka na bino, kaka nenge bolobaka na ngai Safari Salabo, nazo continuer ko salela bino na ba demande na bino ndenge bosengaki. Merci beaucoup na Poupette la blonde bosengaki na lukela bino. Mama Yolande, Mama Yoyo, tokozala na ye na kati ya plateau na biso. Merci beaucoup na Mimi Mantuela, parfaite, maman parfaite Tokala. Le 14 ezalaki pesa mbwa boy le 14 mars na kisenso kuna oyindisaki maman parfaite Tokala. Merci beaucoup Jonathan Mukadi soki oza d'accord na ngai comme ça ko tsanga ba téléspectateur na ngai ya qui fait quoi na kati ya chez biso télévision ba yeba nazana nani. Merci beaucoup maman Yolande, bonjour. Bonjour papa. T'as la caméra batu ba yeba parce que ça na demande ya Poupette la blonde yena Mimi Mantuela na venanga Christophe Mafuta nde basenga ki to ya komona yo mais batu mususu bakoye ko découvrir yo ba yeba ozali nani uzanani na kati ya émission oyo salani. Merci papa comme na Mama Yolande nazali mwasi ya défunt Tatuka Lombo. Azali veuve ya papa Tatuka Lombo oyo akufa depuis 2018 2008 atika biso yango toye to mona mama toye bananu mama azo vivre nini après liwa ya Tatuka Lombo. Après liwa ya papa nazo vivre nanga bien na ngolo nzambe. Ba difficulté zali ezana komele kaka nango ile kaka neni difficulté za partout pe le kaka nango eze tape kaka mpepe ya rappel le kaka mais tozana biso bien na ngolo nzambe azane bien père parfaite maman parfaite Tokala oyoki aza bien Poupette la blonde motema junior wendo bozoyoka azane bien tango papa kufi papa Tatuka Lomba tikio atika kio na bana boni misato ya liboso za na aginisu à 20 ans. À 20 ans. Bazotanga. Bazotanga. Na bokasi kaka ya famille na yo to ya ba mibale na yo bato ta théâtre. La famille nanga. Donc bato théâtre ata moko akipaka yo sute. Te bakipaka te. Ba papa Masumu, ba président Lombe, ba président Bodo, ba na bana donc omona kata moko te bansakala. Bana luka bango te mapi baluka ngati. C'est que bokabona na ndenge ya mama be yango na ke yoyo po lukaka bango te bango pe balukaka yo te te na ndenge mabete ma bazar mibali na toka bana ndenge mabe po na ndenge mabete mais lukaka nde bango te lukuta mabe lukaka bango te. Merci beaucoup papa Masumu qui yo pe lukaka te parce que papa Masumu yende mutu azali président ya artiste comédien mais baba veuve oyo zo tika kala nango azoy baba santé ya na bango te ba vivre ndenge nini okolo loba na papa mama Sumu nini ninga olando boy na ebisaka papa luka biso toza basi na ye toza ba veuve na bango ba luka biso peta biso toza na boleme meta ba luka biso toza na makasi ya luka bango po toza na bana bango fe ba luka biso ata ya mukie e sala moi bien ko tala sikoyo papa ninga atkei Tatuka Lombo tikio ozotangisa bana yo moko choc nini okutana nango na vie na yo mobimba bando botama bando kola bando komilelo donc choc okutana nango eza ya kozanga papa choc ya kotika la veuve na bomwana de choc mombara ya ngwana Tatuka Lomba tikela yo ata eloko te tatikelo te ndako te nini eloko te
eloko te. Est-ce que l'association ya ba femme veuve ozala rapé Nazali. ozala raté on dirait Et na koti siko nazali, siko naza na kati. siko nde oza na kati pona ni banda kala wana okotaki te. Bon, bazalo ka numéro nga bazozwa te. Nga pe na numéro moto moko te na yebeki na nga pete. Ezaka na moto moko nda signalaki nga yebisi nga ende na meka ko luka pe na koti. Nani asignalaki yo? Moi si ya Mama Mama da Silva. Oui, Mama da Silva. Aïba yende fo c'est Mama da Silva. Mo da Silva zali moi si ya defait lisala ngomba kotobiliki mais da Silva tikala na groupe ya mobali na ye mais yo pe koka pe ko tikala pe ko gérer groupe ya Tatu Kalombo. Kokate papa. Okokaka te nene. Ba charge wana kokango te za bato na ba kokango na kokate. Oh. Ba charge mususu okokaka bo wana okokate. Na kokate ya. Kokate. Kwani? Pamba okana ngate. Mais au bandaka pe théâtre après liwai ya Tatu Kalombo bandaka théâtre pa ya président Mundwere. Na banda metanga mwana yeko bela isenga na tika po to kotaka pitana mwana na tikaki. Metanga mwana biki falo continuer. Mwana continuer ate na vandaka na ngamongo kaka. Ba komaki ko déranger kuna. Eloko te ata mutu moko te. Mutu te eloko te. Ba vie Mundwere ba chali sote na vie gaou. Ata mutu moko te bazali papa na eloko te. Eloko te. Eloko te. Nayebi ke JP Masamba fondation to kanisa se ayaka ko tala yo une fois. Ti lelo pe akenda libela azongela ko soute. Mais abenga ngai. Abenga ngai. C'est vrai. Na fondation to kanisa abenga ngai en tout cas o ezwami apesaka ngai. Abenga kapena to na bana. Abenga. Merci beaucoup na fondation to kanisa ya JP Masamba ndenge o soutenaka baba veuve et ça la bien président na peso baba mbote place osali baba bokelo baba fleur pourtant o mama andimi ngai na sali nanga par piège que no tantôt bando kenda mais Niclet il lopé antenne A série mo na mona ka tambusaka biloko pe ozwaka non na ebité hein oui ebité na ebité awa mama Olivier auti ko benga ba veuve ozalaki donc nako kota nako mère fongo maito donc nako kota mba moko pe na mama Olivier yambi mama dom tabenga na zalaki to kendeki. OK mama madonde mtazali présidente na bino ende ma présidente to kendeki sikoyo olobani ne pa mama Olivier alanda yo na ndenge kotika kasika na association nambala moko yambi yo esengono nanu zalaki na ndeni po banda mbali na kufa ata mukonzi moko te ya mboka tielaki koko yamba yo mais première dame honoraire mama Marie Olivier Lembe ayambi yo sentiment nous zalaki ndeni mama de mama na pesoka merci na ndenge yamba biso ba veuve kanisi biso pe loba sur le bec toza ba veuve na yo nzamba pambolo na onyo sosaki pona ba veuveasuki na nzamba bakisolo ebele penza. Sentiment na ko mona ye ninga yamba ki ezalaki ndeni parce que banda papa Kalombo kenda na ebiti ata chef de l'avenue moko tatela koko yamba yo ko benga yo mais première dame honoraire ayambi yo sentiment nous ezalaki ndeni sentiment na ezalaki ya koleka penza po mbala liboso na mone ya live boy omoneka ndenge leki mso na télévision mais baso to mvanda na ye to kanga ba photo antoine na sepele makasi sentiment na ngande ya mwana ozongaki pe na mwa eloko ekozanga te nzamba pambola ebele. Mère kuna nebena place nebena akanga mayela bato de so kotika kinga kati okoko bima maboko pamba te bozalaki ba mame belé na bata théâtre belé ba artiste belé penza ça qui belé kotala ndenge mwana na bino coquette azwaka biloko ya baba veuve yo pozalaki na kati ya liste biloko wana te wana zaki na bango te lokuta mabe nazalaki na bango te donc kombono ezalaki te nazalaki na bango nanu te wana na kotaki nanu te tango yokaki yango na musika okoloba nango nini est-ce que coquette askokaki to coquette bakoselaki ye mamakam en tout cas nazalaki te na yeba liso nango ndenge nini nayokaki pe te nayebi pe yango te nayeba ndena suka nayebi te lokuta mabe nayebi te yaya nayebi te banda Tatu Kalombo kufi osozwi déjà mobali mosusu navandi na ngai natala bana navandi na ngai navandi na bonge ngeza nganga songe kwa foza mobali navandi na natala bana merci beaucoup na mama mabete mais ezande
parce que aux moisi hein aux na ba organe tout ezo fonctionner quand même hein aux ala rabo et tout tira la raboté papa place aux ali na peso ba mbote parce que aux sala mama zala ngebu boy tanga ta kombo na ya nani nazana ngam na bana ngai pardon imbisa imbisa bibe mo le bien mo ke soko za veve soko ko kakobalo bale soko ka to vandi bibe mo le bit soko ka kokobalo bale soko ka kokanga mutemo vandi non exemple problème te bon na kufi nazana ngana vivre na kufi te ezalaka nango safari yo moko soko lingi ezalaka nango bo ezala obligatoire yo moko soko sepeli sopo sepeto vandi ezala kambu te. Bon, to comprendre ye aboyi na ye ko fungwa menga na yebi ke papa na akozanga te na pesi babambote place azali na biloba baba loba te mais fona zala biloba baba loba parce que ça soko ko za biloba baba loba te au vivre ndeni faut vivre parce que musala na ngai zali yango siko lelo yo bozo kanisa nini pona Pierre Tombal ya papa soki ozana demande moko okokeki ko sala na batu ndenge ba Holanda yo oyo ko sutete ni rio po na ebité soki likanisiwana ezali to ezati kanisa ni zala kana ngome grand sende na ebisaka be po mezate nzambe so asungi to chana biso pia pondele po mezana ngote grand sere ya yo to ya tatuka ngai azati aza poto komo nena ntoko yebaye aka mado nani Madoka kanini mado mandolina mamom le bouton Madoka ka. Merci beaucoup Mamado mais babili lisapi moko esoko la ilongité il y a des bateaux sous pe bako kokape ko mona na yoto ko mona ya mama Mamado apatia ya pototo bako mona yo pe awa bako benga yo pe na nzela singa ke non lokola bwana préparation ya kusala Pierre Tombal wana est-ce que bako mona onengeni amona ngala nzela téléphone kaka hein numéro nanga 081 62 25 133 081 62 25 133 090 177 23 66 090 177 23 66 numéro nanga ngwana. Ok, moutonio surtout oyo azana besoin ya ko contacter ye ko kotani en contact parce que bitumbe komi na kisasa bitumba ba Pierre Tombal. Bien Pierre Tombal ya dadi ki kambala elekia wa esali pagaille. Sikoyo bana lemba babotoli bana kitambo charge. Ya ko kosala Pierre Tombal ya pululu bana na lemba ba mutu azali meneur ya osalango ezali mayonnaise charge aujourd'hui est-ce que solo na famille ya pululu tango okozwa ba cotisation le reste wana ekotika la mbongo eko leka mbongo eko zanga okosala ndenge nini il faut quoi associer famille il faut quoi associer association NTPCS eza au courant to yebiti yoni muto yeba pour parce que bibi tumbande komina ya bapia est-ce que soki lelo yo mwana moko na kati ya bana na yo asepeli asala musala ya papa na ye okuboya to ondima na boya te imta nimia samsana ke boya na boya na te ata mwana mo pesa likanisi wana ah mba nda likanisi wana ba tia ko sala ngabi yo moka oya mwasemba le Christian ye moka akomina agine à 18 ans. Mais na 18 ans est-ce que il faut akutana na ba yaya na ye ba papa na ye ba noko na ye bana poki bakoka kopesa ye idée akokunete lokola bozana na lemba awa ba président Bodo bazali awa na lemba akokutana président Bodo que no papa nazana besoin ko sala ko zongisa groupe ya papa poki ezala bien il faut azongisa ka kombo ya tatuka ka lombo groupe ya tatuka ka lombo azongisi groupe wana na kombo ya tatuka ka lombo et puis ba président Bodo bazana bako aider pour na scénario bako aider pour na casting tinandimita ko ka roba ke sana groupe ya papa moga osepela na koye kena kinotika ke asala groupe akokate azana mwana mke bako aider ah wana imo nza mekanda olinga Ko selo yo ndenge omonaka na bakamari ya bapapa na ye oyo okoketike na groupe ya président non navandi na kanisi te mais na kanisi na ye moko so akomi siko preke mama na banda na yebi ndenge na kosala kaka mwana suka komi na agine 13 ans yede mutu atikala na 7 ans non 7 mois 7 mois
lelo 13 ans. Poupette c'est la blonde na bi ke boza basi ti oyoki souci ya bisanga safari lokela biso mama Yolande oza mwasi Poupette c'est la blonde mimi maman tu es la moninga ya lida mabiala ya yo yangwana boza basi boyoki douleur wana espetashungu boyoki douleur wana ya ko yebisa ngai mama espetashungu mama yeyo atikala na mwana 7 mois lelo mwana zana lelo mwana suka atikala na 7 mois lelo azana 13 ans alesaka ye moko na famille na ye soki boza mitema penza ya ba mama penza ndenge bobisinga safari na se déplacer penza na longoli makolo na ye koluka ye bosala quelque chose pour na mama bosala quelque chose pour na mwasi pour na mwana wana atikala na 7 mois lelo 13 ans. Effort nini osali kaka nzambe kaka to kaka yo mo kaka na kobundana est-ce que ote kaka o debriaka ngai ko debri mais ko na debri na mte mais na zana ngai bana bazokura na bango o debriete pourquoi tombo na zaki nongo esili pour examen d'état mwana mais na vandi nan so nzamba lingi dans debri na bana ozonga na koteka maman Olivier pesi bino fonte fon esali na mama ni mama bonjour et belé Poupette la blonde na pesi mbote belé donc salit ke safara kutana nzamba pambolo e belé penza bakisela mingi mais troye banaka to yebente metoye banaka tango ki souci ko ke ba monanga o monanga to kanzamba lola ba pambolo e belé penza na juillet je crois juillet ako zala déjà na kisasa awa boko monana ne farafa nzambe so alingi to monana na siki nzamba olinga to monana pourquoi na souci monanga o lukanga seki atapena souci to amonanga na sino olinga ke nzamba sunga penza monanga to monana. Merci beaucoup to comme nabiso vers la fin ya émission nabiso ceux qui okoki ceux ko bandela numéro de téléphone moi bambote na bato pe tanto ya libanda benga kaka yo basutana kayo moi ya neti ba mamado magi opesa tata kombone na suka te kaka mamado mba na ebité mamado nani tanto ce qui est temps au mona oboye ça la epé moi bien au bois qui ça la moi très bien au bandi na numéro de téléphone tout ça na papa pe au bois qui papa pete pesi numéro de téléphone 081 62 25 133 090 177 23 66 après si mbote nanga mingi na ba producteur nyoso ko produit des fêtes nzamba pambola bango ba fanatique nyoso ba linga ye na musala za sala to nzamba pambola bango bon nyoso ba na posa ba mona nzambe pa pambola bango penza na suki wana Major Bisadidi azaki producteur pe ya mobile na yo banda mobile na kufa asala nini ata benga tembe ba George Bisadi na pesi mbote belé nzamba pambola yo banda tatuka lo bakufa depuis 2008 ti lelo ti lo benga te oti yo poti monete ba etiki mbukusu na mona mutete ba yo mota za kutana ba ngota ba za ko mona na menga na mona mutete me ba etiki mbukusu ba major nzamba pambola bino penza pesi no ba mbote belé apamboli bino poani po bomona kana boluka kana bino yete mena comprendre ndene ya bisaka nzambe apambola bino mais ezala ngo rien. Merci beaucoup na Montréal Jonathan Mukadi merci beaucoup na mama Lili mère double mama pasa motema ya chic Mukadi Mike Mukadi ya yo yangwana na pesi bino ba mbote place bozali ceux qui soyez été tokomona na mbarasima restez branchés toujours na kati ya émission na bino ya qui fait quoi na chez Biso télévision chez Biso TV. S'abonnez-vous massivement na pesi famille na bino mobimba famille nani famille na biso famille mwepo na pesi famille mwepo mobimba famille mwepo mobimba mado mwepo na pesi mbote place ozali mado mwepo de seconde na comprendre que ça famille mwepo mado mwepo asa peini Madame Mwepo na France maman ya yo yangwana na bige tokozwa numéro na yo na suka émission pour que après émission soit koti to tinde le lien au tala ndenge maman asali pona yo et puis effort nini to sali tantôt et ko peso pe un plus moins idée ya ko yeba ko baxela biso ta elo moko merci beaucoup ceux qui soyez te tokomona na mbalasima bye bye. Bozale belé bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.